un ami totanga nae kala déjà bané leka de konanga tuninga lobi musalo nga na sala raso na pesio est-ce que okoka abi oui na okoka parce que naza mobile na botama mobile nyoso opesa nga na sala tolongwe wana ayo memanga na réunion na bango balata ipe bien koleka nga po nga na vie moya malungati basepelaki basepeli babisinga nyonso za nango besoin ozwi yango déjà esuki wana te ekomi likama ba condition nakushe na mama na ngai salaki yango nakushe na mama frère na moko na se poser ba question zemo mama za nango c'est que c'est ngai ba oyo nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato ba blocage ba yaki babiki bato ba maladie ba yaki babiki bato ya AVC babiki bato ba hémorroïde babiki autiste babiki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambeleli ngai na trikan kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalaka te kaka su na tele mon kell fona fanda mais ce qu'on a commis ko tambola na ko telema ta journée mobiba ya ko le tele nzambe azamune makasi ngamo kona za témoignage vivant. Amen. Nzambe asalele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola nzamba Ozana po nzamba salima kama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a vraiment qui témoigne maman Thérèse, n'a bien maman Thérèse. Après on a bien papa Moïse, n'a pas joué été mais comment à l'aéroport à rappeler ngai pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azela ba même lingala na français mais lingala ndé muteleki. Au moins la moi la 4 au Sengo, Dino Salanga Semoul. Donc, na commission Zambé. Parce que bah suivi sur un pédo machin, pédo psychologue, pédo et ça coûte trop cher. Et puis il fallait qu'il n'ait pas suivre, il fallait qu'il va poser diagnostic. Psycho va commencer à pic pong. Si on a qui pas un psychiatre, n'a dit que balbi n'a pas tinzinga pour poser diagnostic sur moi na toi finalement c'est quoi le problème? Au moins non, qu'il n'est pas un psychomotricienne. Bah comment tinda tinanga blanc bazo pour kasute bah bisu likamba sala te. Pour nga ba sala ezasu yangote donc bazo moi sunde ba poser diagnostic et asute. Qui va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que moi na a commis conscient a komoye ba makamunyoso ko na zeki même ko banga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ana azongeli biso na couche to joyeté donc moi na commis propre donc incroyable donc makamunyoso et ça accéléré na niveau moko gamba la directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter maman Thérèse matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto. Shalom, Balinga Kaltnankolo, merci, c'est votre M, le prophète Samuel Rikasongo, votre présentateur mission derrière les masques, où ils allaient mission Mobat Bayaka pour nous confesser. Je crois que mon un peu moins, que non, pour aller à l'ongalité, non. Il y a d'autres choses, il s'agit que les cas à bouer. Zama Pambola, Bandiko Nyos, Obalinga Ka, chaîne Noyo, chez Télévision, émission de Nyonso, Obolinga Ka, Zama Pambola Bino. Puis dans Pambola il faut notre technicien Nyonso, dans Pambola Milambo Monzo ceci cache Zama Pambola
Et puis, sans oublier notre recordeur et l'Eliash, et Denis Monsolo aussi, notre détention Pambola Bino. Et puis, encore une fois, Zama Pambola Bandekoni, en tout cas, vous êtes tellement belé. Oewapi, Bolandaka, Biso. Lelo, na sir qui est allé à Somo, Kamo Bogoyo Kawa, na ebité, Satan, Lingani, n'est pas dans auto à bateau. Père Lingani, pour venir à bateau. Mbote papa. Oui, Mbote papa. Boni. Mouké, vous avez vraiment bien été. Vous avez bien été? Oui. Ok, trop prier. Problème été. Tout sambeli, Zama Koki na nyoso to pesi merci tout ce qui m'a salo boko na yo, zala maître ya kotambusa émission lelo, celle le nom de Jésus a élevé, na nyoso to sala aza pour le komuno Zambé, na komuna sumasia par la foi j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok papa. Bon, toujours kayo kasi. Merci pour nos pesanga maloba. Ina zabwe nazanga tekani na chuye bisao. Na oyibate eloko yango na loba bien na loba te po et déranger nga déjà. Et déranger nga na ozanga même pongi. Na ozanga o tout le monde a cause azala na ngona mokili nga na komo ozanga ngo. Dans no mi mona naza sungate. Les non se sentir naza sungate. Ndé nous se sentir oza yote. Problème naza nango. Nabi ke na lisungi ya Yesu, na lisungi na yo bosunga ngai. Bosunga ngai. Ndeva na yo kaka soki Yesu alimbisaka. Alimbisanga salisanga vraiment. Courage papa. Pour mes années. Pour na kuta nango. Naza mutu. Mambo komela ka batu. Naza na papa, naza na maman. Donc naza vraiment na famille. Papa a envie, maman pas envie. To vivre mais vie ango depuis na botama qui na komi boye na mona changement te. O baninga peut-être na mokili bazala na ngo biso sengo wana tozala na ngo te. Pourquoi to vivre na vie moko pasi kolia izara na pasi classe non na pasi donc na tangi ba classe moko ya bali kokuma na sisa pe classe te po papa zaki na ba moyen te na moko papa osa ba voyage ne osteka makala na e soki simbi soki pe simbi te donc pasi kaka papa pasi vraiment ya pasi o esali ki na lukabino tout sola makambo naza na ngona bimisa pona ko bomba ngonga mote yana mito tanga nae kala déjà baneleka nakutana ni na nzela namoni amina ngana aza stable aza vraiment bien na mekaki un peu ko sola nae asunganga nazwa musala de konanga tuninga lobi musala nga na sala raso na pesio est-ce que okoka ngabi oui na okoka parce que naza mobali na botama mobali nyoso opesa nga na sala yekuta seki ngai ngabi te ko seka ngati sozo seka ngata lokolo ochola ngai habite na ocholo te me na otala eloko nga na opesa yo est-ce que okoka ngo ngabi na okoka ndeko na ngai tolongwe wana ayo memanga na réunion na bango namonaki muta niveau na nga zaki wana te muta niveau na nga zaki te bango nyonso baza bien baza stable mituka libanda balataki pe bien koleka nga po nga nazala na vie moya malunga te ta bamoni nga basepelaki basepeli babisi nga nyonso oza nango besoin ozwi yango déjà nasepelaki oui papa nasepeli nakumisi nzambe nabi nyonso na bando luka nazwi esuki wana te ekomilika ma ba condition condition ba ko pesa ngai babisinga pona koma lokwa bango na bonga na longa na vie oya pasi na za nango na région de bango
na coucher na maman na ngai. Seigneur. Coucher na maman na yo. Oui. Salaki yango na coucher na maman. Hein, frère? Osala nini? Mais c'est journaliste na salaki yango na coucher na maman. Coucher na maman abotu yo. Oui, maman na bimi na libumu na ye. Yo coucher na ye. Oui. Ko coucher na maman. Ta ba pesi nga condition. Na otu na camarade nanga. Comment on a ko sala ngo abieza nango je moké au sala nango ko raisonner belete abani ko encourager nga natali nga biwi na sala ngo chouezate po na dîner déjà na mai na polaki déjà chouezate na zongi na ndako na banzo réfléchir comment na ko sala ngo pour que na coucher na maman na vandi natali ya moto bika na ndako maman so asali ba muziki na ye ba réunion na bango ya ba makelemba tout ça. Na mona ba mila ba masanga mama zonga musuna ba kwiti ko sona na papa ba blo mo abongo ngena bina profiter na osala moi réunion mo roboye tozala ensemble na ba camarades ya mama na mama paye moko to mela na ye na sa kwiti wana soki mama zwi kwiti ngena ko profiter na coucher na ye. Chose grave. Maman koma ipe na idée nanga tumeli na ba camarade ya mama langwe ba camarade ne ba bisinga okola papa za na voyage biso to kei batela mama bien batela wana nazoe mama na koti na chambre nanga pona obanga parfois na chambre na bango so na bina salango papa koya brisque et ça la bien été tant que papa ko salanga mabe de na sali yango yo coucher na mama na se ya kwiti donc mama yeba ki nga na coucher na yeme nga na yebi nga ndi muna coucher na mama na ngai. Ça passe na balobaka parfois le malheur est bon. Na coucher na maman. Na coucher na maman. Oh, on peut bien coucher na maman. Na yini na le place wana. Yo sa nga dekele. Après ko coucher na ye eleki moi ba semaine. Donc elo pété na ndako. Oye ba pété ke likamo esalama ki po mama tena ba kwiti na ye. Mala moki. Na tongo pe boko tane pe ndako moko bobi mapena ye bobo sabwa mbote alam polier. Ibana osala mabongo. Tona bi ba semaine ngai na banaki kobanga ya moko yoka soni mais entre temps na mutema na banaki osepela parce que tant on a sali loko wana makambo bango ba promettre ngai kuna na moni esimbi ba faire na nge fungwami. Dans mon événement ngapi na komi stable na komi na ba possibilité na ngai to vanda papa yoko ya papa ye ba vaina mwasi na ye buto wana après 3e jour na utaki o sokola na koti na chambre on s'est changé na yoka na chambre na bango po chambre na bango kangami na oyangai. Ba osala ba discussion que non ze mwana fuluke nango mukolo nango donc yo na sima nanga o profiter na ba camarade no wana komela masanga wana nga na chambre nazoyoka na okike mama komi na zemi na moko na se poser ba question zemo mama za nango c'est que ze ngai pour ngam na c'est ça yo te ze pena yo oui ze ngai ze ngam na kushaki na ye. Maman a commis na zemi. Entre temps papa aussi lika mais ngakuna na on sepela po maman commis na zemi. Oui papa. On sepela pourquoi? Ba bise nga so na coucher na maman commis na zemi nga maman na ngakuna efungwama. Maman na nge efungwama.
yango tanti papa azol tomogela mama zemi nga nazo sepela pona yebike nazwi ona banda oluka. Après ba discussion na bango, décision ya papa ezaki ki abengana mama na ndako. Abengana mama kitenda atika biso. Mama pa kendaki po show ezaki. Mama bimi totika ina papa libala mama ekufi place wana. Donc ngani mna boma libala mama na ngai. Libala mama ekufi. Tofai na papa ebite ke makambo wana salami ngamu na sali yango. Abelo te. Mama pe na ngambu na ye ebite ke ngamu wani na sali yango. Po mama na oloba ka nzambe na likolo muta yebi. Na nde na osola na yo papa. OK. Après wana namoni eloko na salaki eza bien. Or Pasi. Non, papa, je ne sais pas. Namonaki mambo na salaki ezaki bien. Faut sauver ngai nazala mutu munene. Mais non mona na bimina mama nanga fallait nazala pe lokola bango. Mais maman nanga ezobeba kaka. Nazo avancer te lokola bango nde bazali. Parce que non se poser ba question et loko bango ba bena sala na sali yango. Na coucher na mama lelo mama za na zemi. Siko mama zo simba te ndenge nini. Na yokuta na camarade nanga na sololi na ye abisinga tokutana na grand-mère to so na grand-mère. Tokutana na grand-mère to sololi na ye. Wana mambo na oloba no na osala ma volonté parce que nazaye vraiment na poso obonga. Nazaye vraiment na poso obonga. Nga pe kombo na ngetangama. Toke to so na grand-mère. Grand-mère abisinga wana eza ba promo amike, ba blora amike pa na ye osala ngo. Na tuni grand-mère esko mission pesenga na sali yango. Mais mambo ezo avancer te pona nini. Abi non kobanga te. Esenga fo mama abota. Po soki mama boti le fur et à mesure moi nazokola makamno pesa nini. Et tambola malamu ezo évoluer ezo fongwama. Abi grand-mère. Esenga so mama bota. Abi oui mama bota. Zonga na yo so mama boti. Mambo efongwama. Bapati na yebiso nazangati. Na yebite na kufa na nga beni. Na yo zonga ndako tovandaka. Place mama zonga ekuna na famille. Lisolo pe betamaki bato bayebike mama za na zemi. Bon soni na quartier mama bima lisote. Avanda kana ndaku wana pas na bango kuna. Wana pas na bango. Pas na bino. Oui. Donc, mon Dieu mon. Après kuna ndekara sanga mokile bomba marate. Tanga na zongaki nde papa avani singa azwebisa ngai. Moni zoba mama na yo na bana kote ya ye na opekisa ye ba muziki azoyoka te lelo yo tombe zemi siko zemango na age na ye kaka ba camarade wana bakosi balongoli si zemi ngabi papa est-ce que na age ya mama ko longola zemi ya ondima te kia bota papa mama mna longoli zemi ngabi papa non expliquer nga no clair mama longola nga kuna mo gangela papa po tango déjà grand-mère ebisinga bongo na yesu na ndako na okake mama longoli zemi siko c'est la papa s'il te plaît pour solo ba nous sala ngala pasi na mawa malgré bokabona papa la mama mais papa quand on est ko la évolution pour y bande mama na longoli zemi pour beto so ezai neni papa ebisinga
po libala na bango tango epanzanaki wana osaka na kati ya ndako wana nga nazaka wana banoko ya mama onga na obenga bakoko bayaki na ndako basoli na papa lobi non aozonga te eloko asali nako permettre esu komoni na ndako na ngati etombe tous les deux familles ya papa ya mama bavandi basololi papa lobi bon azala nanu kuna comme ça soki aboti tolokelo ni tokosala mais kota papa basilikaki babaki na age mama akomi nango ako kozwa zema mutu musu te kosimba te aozonga te nde papa yakoyebisanga ke moko ya banoko mutu informaki eke mwasi na yo awa aza na hôpital alongolaki zemi paraît ke abandaki komela bakisi kofoxe nde eyaki grave mama se retrouvaki na hôpital eloluka mbongo papa abimisa mbongo papa aboyaki abimisa mbongo te mpo nini zemi wana eza ya ye te sikoyo place wana vraiment place wana nameki un peu kotombokela papa mpona miniti wana nazalaki deja likolo yebisa papa nyonso ezaka yo papa tunanga ezala nga komanga bisi papa mwasi na yo azwi zemi quelque chose eza zemi na yo tokogere te na ndako ovanda na ye papa na ngai tala age nga nakomi nango papa abina donc babongo papa avantage na yo donc ogere te papa avantage na yo donc zemi ezala mpo eza avantage na yo ok ngaki zemi ezala mpona ezala avantage na nga par rapport au temps tokende pa grand maître yebisi nga ke soki mwana botami le fur et à mesure mwana azokola makambo mpe ezosala nini ezo avancer wana siko nzambe nda confondre ok après wana donc papa alobi ke mama alongoli zemi na yo obima na ndako nabimi na ndako vie koma ekala leo nalali alobi nalali kuna mpo mama nyonso baoloba na nga esimba te mpo nanozela mwana botama nga makambo esimba me nyonso esimba te nakomi kaka lelo nalali awa epuis camarade na nga nabenga ye boye telefone elekaka te nakei place wana ovanda bayebisi nga azala su wana te adeplaça déjà longwa déjà donc na bato ezalaki ke tobanda okutana na bango mingi na baréunion wana baza su na ngai te bakomi mosika na ngai natikali nga moko sikona mituna baquestion naosala nini mpona problème oyo ekomeli nga mpona ndimi te ke nzambe akolimbisa nga donc na mikomisi mutu mabe na eloko oyo ota mosusu fale pa nasala yango à cause ya koenvie sikoyo problème na yo oye mpona nini oye toyoki olingi mama na yo alimbisa yo to papa alimbisa yo to mpe famille bayebake moto atia mama mongo zemi eza yo papa premièrement vraiment eloko na elia eza yango mpo nibandeli na ngai nalobaki eloko wana mutu moko ta koyeba yango sauf ke nzambe mais tant déjà toza na yo awa à part nzambe c'est que deuxième personne so ayebi yango eza yo na vraiment naposa ya lisungi naposa mama limbisanga malgré ezala pasi soki ayoki yango naposa mama limbisanga azongisanga lokola mwana na motema na ye papa aussi ntango ayoka yango alimbisa ngai naza kaka mwana bango bachange ngai te quand même naza fautif nasali mabe me sho eza te namoni kaka fo vérité bayeba yango nabombi yango trop na motema edérange ngai bayeba yango kaka sho eza te papa na ngai yango moni eloko ememi nga en tout cas nayebi te bandeko na question yango kotunda nayebi te l'envie vie apressée bozomona place osatana osanga na biso na bible obi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
Ce qui nous a pambola yo condition te ata pasi yango yoka condition na ye abimana mama abotiye pe mama efa bota mwana ta mwana bakokola ye mama ko fungwama ta mwana ko mo fungwama ozo mona place o makambo zo kende bo place o memi pasi yo baksa pasi ko la pasi bilobi moto alinga mokili mingi akoma ennemi ya Nzambe yo zolanda ngai na bikota kota est-ce que même atayi grand maître yango so bayebisaki grand maître yango abimana mama na kolinga o tobengani race de vipère tobo blanchi tobengani mbwa ya satana zaka satana na yebite mais bien mais yem dola na ngai s'il vous plaît ko envier te po moninga komi boy po moninga sobi boy po moninga sali boy ko envier te tala maintenant envie place notre frère de place o ba monia malama ko détruire fa mana maman aboti est-ce que maman liba le kufi maman ko se me yebanité tu as collé mes amis yemoko Dieu a fait grâce que maman abotaki bo so le maman mena botaki mona nga benga nani yapa anga benga nani mako koto yapa koto mako bien aimé en tout cas la supplie et yo muto même na kati ya makambo wana makambo bakisi envie bilule là te mais la mokili il y a des riches il y a des moyens et aussi des pauvres on a trois catégories wana na monde tozanango boka makambo ndo mobala zoloba même ngambo na oki nzoto la ngana ko malili na moni kele na makambo nyonso était en ngana surtout sur la chaîne était abiso c'est une passe mais dans le second monde centre to ebani to kosala kuta bogoloba na minute na za boevi na eza su kimiate ala kimiata mukete est-ce que papa na kolimbisa mama na kolimbisa banoko na famba kolimbisa boso sata na ngia sambusa yo ta pesa mabato de oluka pena lisu omona ngote mutu moko ta ideo pesa mabato en tout cas ngana yoto la ni makambo to za leçon so yesu masi azongite to bozonga na même chaîne kaka ni mission derrière les masques. Que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa ba orphelin kolatisa ba orphelin ozo defisa nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi ba promesse na ya salaki akozanga te kofungolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndaku na yo na misala na yo akozanga te kofungolela ba porte akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana zambi moko pona kopenser na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.
hospitalier Mosono, là où chaque vie compte. Quand la santé devient une priorité, on en revient toujours au centre hospitalier Mosono. Situé au cœur de la communauté, le centre hospitalier Mosono vous propose des soins de qualité, un personnel compétent et une attention humaine à chaque étape de votre traitement. Nous offrons plusieurs services, notamment consultation, urgence, maternité, pédiatrie, analyse médicale, imagerie, sénioscopie ainsi que endoscopie. Tout est réuni pour votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des équipements modernes et un engagement sincère pour redonner la santé. Adresse Avenue Centrale numéro D, quartier Kaouka entre l'école de navigation et l'église Sainte-Marie-Goretti dans la commune de Kalamo à Kinshasa en République démocratique du Congo. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.